na bino ba mama, ba papa, mokili mobimba Australie, ba Paris, Allemagne, apesi bino mbote ezanga mama Arrête Kidumbu TV, ezu please na ye lisusu pona kolakisa kaka moi recette muke kaka ya kolamba. Na zalanga biloko mingi tela compliqué ba boye la boye. Na sengi na bino bo mi abonner na chaîne na ngai kota na YouTube, tela pembeni kuna na rouge au fina. Okoza o mi abonner pour na ngai bakambo na ngai nyoso obanda komona. De l'autre tozana recette ya recette ya nini ya ndakalo babengi yango tout civil bata bashi ba yebi yango batakasai ba yebi yango ndakala bike na kati ya ndakala na biso tokotia mwa poireau muke mwa matungulu muke mwa ai muke tokotia pe mwa tomate muke toza pe na nini musu tokolakisa pona kolamba dongo na biso ya fresh to sto kata ki yango déjà to sto soko to kati nde recette mbale toza nango toza mafuta toza na mwa goût ya nini fonga mbala moko toza na goût ya mwa ya nyama tokochango na kati ya dongo po dongo na biso dongo na biso kozana mbisi te kozana nyama te kaka sepe na mungwa afa ko musala biso to chaka kitambala po kolamba ekoti na kati ya biloko kolia mupayali eza pasi na sina sokola maboko na nga na sina saki biloko na nga yango na sokosu maboko na nga balobi wash your hand every time before and after sokola maboko nyoso avant ou après awa na kotia ndakala na ngai ndakala na ngai ya mike na bengi tout civil bato Lubumbashi bayebi yango na bato bakasaye bayebi yango ndakala na biso awa tokotia dongo ezali dongo na kosala ya kokalinga na kosala ngo ya mai te wa mai te ya kotia soda kokalinga ngo kaka mena kotia ngo spice goût ya nyama batu musu balingaka dongo ya zei te batu musu balingaka talisa dongo kuna Micheline na bitu talisa dongo kuna batu musu balingaka dongo ya nini ya zei te moi dongo ya zei balingaka mingi ya kokalinga wana esilisaka zei tozokalinga pe ndakala na biso na kati ya dongo na biso tokotia mwa mungwa ebele te na kotia mungwa mponga na tiaka ba spice ota ba goûter na tiaka muke soki neloko kosalela ezali na tieme soki eza te lelo na lobi na kolamba boye kaka mungwa ya mboka na kolamba na tie mwa mungwa muke na dongo na biso na kati ya ndakala na biso pe na kotia mungwa na kotia mungwa mingi te po mungwa eza maladi ngai sikoyo nasangisaka biloko na ngai nyonso bandeko nakosangisa ngo mbala moko ntango ekobela nakopresente bino nakaboli natie mwa ndembi na dongo natie pe mwa ndembi na ndakala na biso matungulu mingi ekokota na dongo mpona zei na ndakala na biso pe natie matungulu me mingi natie kotoyo ai na kopartage na kotia pe na dongo na kotia pe na nini ndembi nalingi dongo na ngai kota ndembi mingi mpo matungulu eza kisi bandeko na kobwaka ngo te yango wana ezosala ebela nanu na se nakozwa tomate ya mbuma oyo ya bilanga nakotia na dongo na biso nakozwa pe tomate nakotia na ndakala me ndakala nalingi ekota tomate mingi te ekokota nango mpe na ndenge na ngai ekoki boye ezokalingama na se oyo etikalaki natie na dongo mama nga bagu ebele te nakozwa spice goût oyo ya nyama
ndenge na tie nyama te na dongo dongo pe ezaka différent e balambaka ngo ndenge na ndenge okotia nyama mbisa okokama lelo ezaka ka pamba ndenge na tie nyama te na kotia mwa gu na ngai po gu déjà ezaka na mungwa na sina tiaki mungwa mwa gu muke ya nyama na dongo na ngai na kotia mafuta muke na sina tiaki deja mafuta nde mafuta ya l'huile d'olive oma bosombaka l'huile d'olive pona makambo ya mike biloko ya mike akolamba eza te na mikate nde osomba l'huile d'olive esalisaka mingi biloko na biso miche na talisa yango wana ezotoka bomoni na baloli te natiki ntango oyo wana mpe ezobela ndakala ezobela dongo mpe ezokalingama nyonso ezokalingama ntango après 10 minutes bamama na kozongela na kobalola biloko na ngai na bana kobelisa na présenter yango wapi na sani merci na bino ezanga mama Arrête Kilumbu Shembo TV bomi abonné na zoya na épisode 2 na la semaine na lambi yango mbote na bino nyonso ba famille na ngai baninga na ngai sans oublier mama na ngai na Dine Bola papi Bola na kati ya Ireland molambi monene mama na Dine si molambi monene bana Ireland boyebiye na ba fête ndenge alambaka so bozana besoin bobengi ye akofilmer bino ba bisous na batu nyonso sans oublier mbote na papa Santiago Kasongo bango nyonso bazosala na ndenge na sala musala na ngai na Dine Bola papi Bola ba mbote na bino tozokuta na volume 2 okay apesi bino mbote see you bye.